Merci beaucoup na bana nzambe nyonso na tango bozwami bonjour ou bonsoir na ngonga kitoko o bozwa biso na EHP Media babi EHP Media ya bana na nzambe EHP Media esika totatolaka monene ya nzambe EHP Media ya papa Edouard Mane EHP Media ya mama GH EHP Media ya Movie Didier Manager EHP Media ya papa Guy Mavungu babi papa Guy Mavungu na Paris na Bosanité Pasteur Blaise Mputi na Paris na Bosanité Mama Dorcas Aminata na Paris bayiba mama oyo bango batu ba soutenir mosala ya nzambe katikati na EHP Media na Bosanité mama Aïda Dimbu mama Aïda Dimbu na pesio lisusu mbote mama Aïda Dimbu na Paris na Bosanité babi Sir Charlène Nzazi na Paris na pesio mbote sika ozali partout au bozolanda biso na oyo bandeko ba boteni biso régularité par rapport ndeto zobwaka bato oyo bazali bandeko oyo basoutenaka biso par rapport moralement na ba conseil na bango esalaka biso bien soki pi olingi okomelaka biso ba conseil na yo par rapport a ndeko musala to leka ndenge nini biso pe tokobwaka yo awa biso ezali kama makambo ya kibonzambe. Merci beaucoup awa lelo tozongeli molobeli oyo bino nyonso boye biso na tangi kombo bato bagangaka bokoto pasteur Israël Mbambu aye molobeli ya bana nzambe minga kolobezalité balobi nakopesa invité na ngai. Bonjour papa Israël. Oh bonjour journaliste, bonjour na mbote pe mingi na bana nzambe nyonso o balanda biso en direct na caméra même na biso pe to pesi mbote en tout cas bokitelinga na dimanche lelo na sepel makasi. Merci beaucoup tokuto na dimanche lelo le 10 babi le 10 to utiko leka le 8 déjà le 10 mais avant de kota na mozindo ya likambo yango mais bana nzambe o ba mesana kolanda EHP Media bayebi na EHP Media munusto yambaka bapesaka bango eloko oyo uti na epai na nzambe to bondeli. Éternel Dieu de grâce tout-puissant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bible Zolo Banangai, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Zambe wa ebi bandeli pa ebi suka. Ne bandeli na yo zambe olobai que la lumière soit et la lumière fit. Mutu nyonso azolanda biso en direct à malade, prédication le lebi kisaye. Faut la sagesse, intelligence, connaissance. Pesa discernement. Que rassembler moutinho so na poste visitation divine. Que au nom puissant de Jésus-Christ, miracle est accompagné. Prédication to pamboliango. Te déclarer que émission onzambe te dédiango na maboko ya le sang de Jésus-Christ. Que Christ a yambango na comme un peuple de Dieu ne soit yambango dans la béni. Ezala bénédiction pour na bana nzambe. Mais et détruit mon innocent témoignage et la musique peut battre la délivrance dans le combo na Yesu. Amen. Amen. Délivrance na combo na Yesu Christo Nazareth. Merci beaucoup papa Guy Mavungu abaki na tuna question oyo. Alobaki na biso le 8 balobaki na biso na moi encaché le kobima na kakata encaché le koma rouge kake kobeta. Tokokota na banda pendant 3 jours. Les aïe les 10. To se retrouver wapi. Bon, papa journaliste, omoni ndé na loba une émission ba finga nzambe te ba critique nzambe te. Ba tonga nzambe te mais Bible zolo ba prophétie nyos faut examiner yango. Et quand ça la Bible ezaka zamba ba nyos surtout koti zamba muso suka be muso aleka place ya suki. Ba so ndé temps te ba loba likamo eza na Bible mais ba lobela yango mabe. Yango moni que faut que bongisa qu'on émission to sala kina wana na benga ko tona yango babi na Apocalypse 6 verset 12. J'ai regardé car il a ouvert le 7e sceau, il y avait un grand tremblement de terre, le soleil devient noir. Olandi? Oui. Comme un sac de cris. La ligne devient la ligne entière devient comme du sang. Balobi que le soleil est comme noir. Sansa est comme makila. Balobi, les étoiles du ciel tomberont sur la terre. Si on a la télémélé prophétie, na bango na sens que koloba que ba profession de witi na nzambe te po bango babai que ba démon ba okita sur le terrain dans dobenga bat na ba kombo. Ba kombo ya famille. Voilà, ba kombo famille, c'est ba profession lukuta. Tant qu'on a bilo bon na bien lukuta. Mais o ba lobela que ça va signe attend de la faire oui que mo est comme noir, mais le sens est comme rouge. Ne ba étoile go wita likolo et kita. Na sens wana. Wana ba Apocalypse.
Apocalypse mutabela biloko wana pe ba mabanke ko bima wana ba signe attend de la fin. Et là super na ko condamné ba bi ke makambo sema en Égypte yango esama Jésus Christ alobela makambo attend de la fin abeta histoire ya Égypte té. Alobela Égypte té journaliste. Aloba makambo ya Sodome et Gomorrhe, aloba Ninive, alobela makambo ya Noé, aloba makambo Égypte té. Si on a bongo baloba ke tangu Jésus abota mai ba kendeki ne wa toloba Égypte. Bakimane en Égypte pour de luka abomaye na sens wana journaliste mais alors prophétie na bango eza prophétie moko ye witaki na nzambe te eza prophétie moko mal orientée la raison pour laquelle les 6 yango et le 8 yango komi mais les 9 yango les 10 yango et le mote mo écoute bimaki ya makas même na poto kuna ba mo mikolo komi ya makati ya yango bata poto pe ba révolter ba lingi makama final na banda kuta komo bimala ba libanda ba tambola po ba monika changement eza te to fa so libanda na sens wana. Merci beaucoup Balobi to cela qui le 8 et Simbité les peut les 10. Merci beaucoup prophète Israël Mbambu. Na réponse au le qui na copé sa biso. Mama Dorcas Aminata na Paris a tout une question oyo. Alobi na tout na yo confinement et aussi net na Italie et si babimisa ki bango. Na Paris, bango na Paris kuna balobi ba kobimisa bango les 11. Mais balobi te activité non c'est aussi erozonga mbala moko te ndambu. Eloko nini ezosenga po biloko ezonga ndamu tango bakangaki ekangamaki nyonso mais na kozonga ekomi ndamu bana classe bakozonga te misala musu ekozonga te ba misula musu ekozonga eza dit ya kwa nini ezoya liboso na yango. Le problème ezali journaliste diable za kamaele mogo terrorisé parti à jardin d'un à conseil Eve que liambu moyo bokoma lokola banzambe comment yo mutu bakeli yo koma na oza lokola mutu oza likola mutu akelayo ezata Eva sala ka erreur makasi. Le problème ezali que journaliste bana na nzambe to ba apocalypse sur le terrain to ke ne moment moko ya ba loi ya marque de la bête to lobela o et comme intérêt mo boye bazolinga koloba ndenge nini exemple et loko e fonctionner bazong sa batu ndam tant bakanga nzela ma comment bazong sa ndam bon c'est bazong si école bazaka ebele kuna épidémie epesa mate epesa ma. Les problèmes des journalistes, au monde que même baga au batu comme la taba masque wana. Et puis surtout baki angote, ba masque ba comme obligé ango batu. Et ba sin mo attendre la fait faut tout comprendre tout en apocalypse. Bazo linga ba ça l'effort que vaccin wana betama. Siko ba changer lango stratégie bit na ba penza ba viser ming sur l'église. Olandi église batu mususu ba société belé o ebetem nango fimbu pamba bango penza le diable en personne a kanlande église diable limité et adoration to pesa na Jésus Christ to adorer nzambe et kende pana eba koma ko adorer yango monique misala ya diable est comme ebimi déjà pour ça ba to comprendre que diable azolinga comme en personne naza ko te ya bana na nzambe nyonso ke yo so ba bisi mwana no azonga boy foke ba pe sa bana ke no ba pesa bino tonga te ba lesa bino loko te o nga mama bino tata bino na pesa bino te soki mwana no ali loko te ba pesa ton wana e comme différence au moins so ba lesi mutu kindoki manifestaka siko te manifestaka sima c'est ça na sens wana yango na moni ke mwana mso mona ko aye nanda kuna ko mikaka akomo so bino wele nzoka ba uto beta c'est ça siko mwana wana akomo na esprit mususu yango le problème na bango ezali ke ba vaccin wana ba tionka na Congo te ba panzaki au monde entier siko lokwa ba timbele yango ke eza mabe ba komi ko lukela ngo stratégie ba sala comment ba lo ba zongisa bilo ndam journaliste parce que ba combattre église ba pasteur ndé na moment o esengeli ba telema c'est ça ba pasteur ne sengeli ba comprendre que non diable azo comme en personne diable azo to le kanata ya acte des apôtres 12 comment église est maltraitée. Acte des apôtres, chapitre 12. Donc, il y a un temps, parce que le pasteur est belé, il va rêver. Le pasteur est belé, il va rêver. Bazo, acte des apôtres, l'apôtre va souffrir. Tout ça, acte des apôtres, on a commis déjà. Acte des apôtres, chapitre 12. Na premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode se fit maltraiter quelques membres de l'église. On l'a dit? Oui. Il fit mourir par l'épée. Jacques et frère de Jean envoyaient que cela était agréable aux Juifs. Bango bazo mona temps bazo kanga l'église, bazo sepela. Diable bazo sepela, ba mona ngeza malam. Bazo kana kanga te ba koma bomba na ba pasteur, na ba prophète ba wano bomba bango. Tant ba mona komi malam, balobi nini? Il fit encore arrêter Pierre. Il était pendant les jours de pain sans lever.
Et après avoir saisi et jeté en prison. Prison, il mit sur les gardes des 4 soldats. Et les 4 soldats et les 4 sentinelles, et les 4 soldats. Il fit à comparer devant le peuple après la Pâque. Pierre était gardé dans la prison, mais Église adressait la prière pour eux. Église s'est adressée pour lui des prières à Dieu. Babi que Pierre a dans la prison, mais Église est de la peau na Pierre. Et ngol ba que journaliste, ceux qui bazong si biloko boy, Église ba zongo ba to suka. Église ezonga te. Église ezonga te. Ba comme otinda ba soda, ba tala ka église ezo fonctionner ba kanga ba pasteur ba beta ba pasteur. So biso ba église corps de Christ, to comme eloko mo ba pasteur to sangana, to teleme la foyer all. Parce que ceux qui to teleme yango te, ba église fonctionner te. L'église est fonctionnée. Si on a un ensemble, il faut sunga biso. Si on a un ensemble, il faut terminer. Comme il faut vager, il faut dire que vous avez vaccin. Si vous avez vaccin, vous avez visa. Vous n'avez pas avion. Na sans soin. Mais tout le monde peut n'attend oyo n'engue zalaki un parti yango bande ko lobela ngo une fois vaccin tant que na moni bino ba pasteur bo telema surtout yo mutali boso nan to mona mais une fois ba mission to lanto yamba yo ozo telemina ka toujours vaccin to mona ki ba vidéo na biso ya ESP Media et panzani partout surtout émission na yo par rapport à côté mais vaccin na moni na Afrique mobimba ba telemina moni likambo ngo ya vaccin baza ko lobela ngo lisute nini yo ko beta susu na mbela par rapport ne ba lobby ba activité nyonso ekozonga ndamunda mais neto mo ate idée kutu na ba pesa te église ekozonga quand bango ba fandi ba réunion ba kota ba réunion journaliste ba changer ba stratégie na sens que ba la posa ba kota vaccin sikoyo ba changer sur stratégie ba ko sabatu et loko ba meka température en mutu ba lo ba yango de marque de la bête te yango te marque de la bête et yanzela eloko wanate. Marque de la bête va expliquer biso clair na Apocalypse 13 verset 16 à 17 hein verset 16 à 17 Apocalypse 13 verset 16 à 17 bazo luka moya kokota ça marque de la bête ba luka ba stratégie nyo so journaliste mais aussi mbate parce que nzambe pas zo kwese bango po nzambe go tika te bana nzambe basa nini ba souffrir babi awa Apocalypse 13 verset 16 babi le fils qui tout petit et grand riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir reçu la marque et le nom de la bête et le nombre de son nom, car c'est si la sagesse que celui qui a l'intelligence calculer le nombre de la bête, car c'est un nombre des hommes et son nombre est 666. C'est ça. Yango babi ke mutako tekate, mutako sombate. Pourquoi ko sombate ko tekate? Parce que ye azana marque de la bête ana droit ya ko somba, ana droit ko teka mais yom tozang marque de la bête o tekate o somba pete. Sikoyo ba travailler na ba militaire. Ba militaire pe ba kota na dikambo wana po ba maltraiter ba fidèle ba église, biso ba pasteur na ba na nzambe. So biso sengi to telema pona nini? Po likambo esala matei. So, même surtout dans le Congo, le président de la République n'a bondelo avec beaucoup de respect. Dans le lobby bien, le conseil, le président de la République a beaucoup de respect. So, ça m'a comme dans le Congo, ala ndaba mindele l'été, hein. Azong sabi so kam balamo ko tozo ngane to zala ekipo e bit bo kangela ba église tozo yeba ya yangote. Merci beaucoup papa pasteur Blaise Mputi na Paris abakina tuna o question oyo. Tant qu'il est à pasteur abakina tuna e pa ya prophète. Prophète, pourquoi les lots te commis comme on a bino, abi bango ba bin, hein, ensemble, bino ba prophète, ba pasteur, beaucoup mi kopengu saban ensemble. Par rapport à la vidéo na bino bosala en coulisses les lots et commis bima n'empoisa. La vidéo ndetini. La vidéo de mona na ba setup au bosala par rapport ya tant que bino ba homme dédié. Na lola ezali soki mutu moko bongoli mutema. Fête zalaka bongo soki lelo na ba setup na bino ba pasteur ba prophète bo sali na bato ba pengwi na lola nzamba ko ndeti mutu nini yo mona ki asala ki vidéo ozo mona ezoleka na ba réseaux sociaux ezoleka na réseaux sociaux ndeti nani eza toki kotanga kombo te ezali pasteur pasteur mutu asali vidéo wana ya ndeti yani bon journaliste omona se moyo tozali
ya mibale diable aza ko combattre bino ba journaliste te. Bino journaliste bozana bino problème ya diable te. C'est ça. Hein? Même yo oliano lipo ko tambola na. Yeso mona musicien mokili ba lobi na yeke alali na butu ala muki na tonga bike ba finenga kingo na Satan. Yeso yo ka musicien mokili. To ba musicien to benga ba musicien mondele wana. To boy to tanga koma po pesa publicité ba mtu ba sala pe émission te. Ba la doit ba bongo na moteur ba ndima Christ comme Seigneur et Sauveur. Ba ndima la Yesu. Et c'est ba musicien mokili yo ka ba fina ba kingo. Diable a attaqué toujours liboso ba pasteur. Ba pasteur o ba ote ya Jésus Christ. Ba pasteur ba ba na Nzambe na nzela. Ya ngwana guerre na biso eza biso na ba pasteur. Diable ataka biso ba pasteur. Yo oyebi bien journaliste. Muyibi aza na mbongo mutu aza na mbongo na muyibi alandaka na mutu aza na mbongo te. Alandaka mutu aza na mbongo po abotola mbongo. Muyibi alanda. Mais yo aza na mbongo te muyibi alanda te. Pasteur biso ba pasteur to pengusa ba tout journaliste. Il faut retirer l'engagement. Papa, au moins il na kati ya réseaux sociaux, au moins ba vidéo monté à un grand nombre par rapport à en RDC. Un pasteur grand homme en RDC ba vidéo na tamboli na mwasi boyebe tout wana na ebité journaliste ba montage ezalaka pe na mona Brice Vandam mi balé double impact ba Vandam mi balé ba telemi ya faux aza ya vrai azali ba Vandam ba sala ba onde ba Jakissa mi balé mona ba onte ba film ya Jakissa. Hein? Bino ba to internet comme de la vitesse trop ba montage ezalaka journaliste. Le problème est nini faut ba d'abord pasteur wana pas comme na niveau wana abanda lobela nini memie pour basala ndengwana. Il parle les biens de la vie. Ana pour sa vie les ala bien, ana pour sa pays les ala sauver. Où est le problème? Azolo bela makambu oyoyo ana pour ça que non Congo peuple ba souffrir. Abi peuple a souffrir. Si vous avez la souffrance na mboko te. Transport ya rowelela. Moi ndeba DC7 tile le zalaka na Congo. Yo mo ba transport etambo na Congo ko tambo na pays mususu. Te ba transport etambo na Congo journaliste. Yo ko tambo na pays mususu na ba to ba na biso na poto. Est ba transport etambo na Congo ko tambo na pays mususu. Mutu kezaka na volant na monteur na frein sili. Yo so mona mutu kamaka volant na monteur na frein. Frein ngo pe ya bongo bongo. Te to za la sincère journaliste. Siko ndenge pa ndenge pays ni yo kenda mo na transport ya baba. Yebsanga pays ni okenda même ya Afrique mo transport ya baba to za la sincère to souffrir comment mitu keta mo nzele zanga minda mais balobaka Congo tu to kende clair journaliste yoka contrôle de technique et ça na mboko et pona mituka pourquoi kangaka mituka wana te wala kuteza ko otanga na misubo oyo zo mituka okanga mbote makasi na général Kanyama azwaki décision kanga ba DC7 nyos mais ba telemi na général Kanyama. Prophète, excusez-moi. Pourquoi pas kokanga mituka te kokanga mituka eza mabete kokanga mituka te ya bien ya sika hein ba mituka sika ndeti ba taxi bis ya bien ndeti esprit de vie ezaki ba konduka ngo ba enango hein ba taxi ya bien ya propre ndeti mona ba pays mususu ya Afrique mais pourquoi kaka biso makambo nyonso nyonso kaka ya obike congolais zo finga makasi prophète congolais zo finga ma trop prophète pays au bamona nini ba poser question à champion yana babini les pays les plus les capitales les plus sales de na monde entier ba tanga Kinshasa c'est congolais penda za zoba na bango to comme na temps journaliste muto ko bank sabiso azate to comme na temps auto loba keno Congo temps o ekokiza temps ya bénédiction pour na peuple congolais faut à vivre peu vie meilleure banda Congo banda tina kolti na bimande faut vika ya passe. Maman Aïda Dimbu abagina tout na question au prophète. Mais je pense que na vidéo na répondre auto na répondre. On répond nga bien te. Oh, mais na répondre yo journaliste. Olobi na biso ezali montage. Qu'est-ce qui prouve eza montage? Tant que loko eza montage, yo leki na ko justifier obimisi. Mais quand likambu ba bengié, ba lobi na yeboy. Lobela biso vérité. Tant que mosel na Nzambe. Est-ce que makambo ba loba eza vrai ou eza faux? Ya lobi ke eza faux. Si on a ndimela ye na lo bakeza vrai na sens din est-ce ngai mutu nazaleki wana bakozo mutu na yo ngana mona bazwi mutu mutu balati e costume ya nzota mutu mususu pokaka famille na bana costume te balati ba costume ya nzota mutu mususu ezalaka wana ezaka pe photo même vidéo pe montage ezalaka yo mona yango déjà c'est pas montage vidéo hein so moi ça montage vidéo na exo film ya Vandam mbale na mona. Merci beaucoup papa na lingina tu na yo Maman Aïda Dimbu na Paris abagina tout nos questions oyo eza normal pasteur faut à côté politique pasteur oui place ni na Bible ya pekisi politique eza lukuta yoka politique place mo na Bible ya pekisi ngote so otali pharaon tanga solo na Moïse
Mais Aaron, mais qui politicien, solo nini. Pani Pharaon kangi Israël en otage. Moïse a donc pas libéré, solo politique yang malade. Au monde Daniel na Babylone, politicien. Joseph en Égypte, politicien. David, politicien aussi. Prophète a permis na roi, pourquoi? Ce pasteur a la politique, pourquoi prophète a permis na roi? Les premiers années, les pasteurs rebelles, les bengamité, la politique, on a sincèrement, témoigner Jésus-Christ. Ne ba kimbang ba bunda pona Jésus na mboka au Congo. Kimbang ba ayibe lo kamute, kimbang ba viola moi cité à kasa et lo ba belge ba bomela ba mindele ba bomela kimbang ezaka cause ya vérité. Mais au lobby lo kama lamu pour soulever. Au lobby kimbangu aboma batute, kimbangu a viola batute. Mais lelo toujours mona, peto mona, ba pasteur bazobi mana ba ser ba protocole journaliste. Le problème est ça nini yokana biso bien journaliste. Journaliste, comment kaka likambo pasteur nde ganga makasi? Kasi s'il te plaît papa, likama pasteur e ganga makasi balobi tolanda kandakisa epai na bino batu botele makaliboso bote ya kabiso mais kasi maloba o bote ya kabiso ezaka ya bino te ezali maloba euti epai ya nzambe bino fo bosala kandakisa vers biso. Voilà, est-ce que pasteur wana sanga mwasi na zaima kwanza mwasi na ya gonzwa mwasi na yete kaka akezo mwasi libanda so mwasi ya or na mwasi ya cuivre bazalaka mwasi azaka mokoti. C'est ça. Moi ça na décor mo so ye pasteur wana za na mwasi na ye na ndako so komati ka mwasi na ye akezo mwasi mususu so mwasi yango ya ndenge ni ya kende zo angelu mwasi yango azana ba miri azana ndenge ni na kati ba chai mabende ba sanzaye ba sala to nini. Non, ce n'est pas ça journaliste. Les pommes za ba pasteur ba na posa ke peuple ya nzambe ba mona gloire. Journaliste soki pasteur a telemi alobi pona pays na mabeni na sali. Sir Charlène Nzazi na para lobby yekutu a ensemble ali susute. Elo oni ko koloba na ye par rapport na oya moni ba setup même ba frère ba yembi même ba pasteur ba romosala ba setup ba na nzambe ba misu ayi ba ko sambela li susute. Soki sera ko sambela li susute engelo ba ke ayende mta sala pecte ponzamba sala pecte nzamba bisa Moïse na bomelo peuple na tongelo peuple musuka siko ya sika wa ko banga ngana yo mote nzamba perdate yende mta perdre. Pour Satan a perdaka toujours. Au moins quand tu as accident ba tu dis ba kufa ba nzamba a écarté ba muta kufi azate. Ka mutu kam te bébé. Muta perdre nzanani. Satan te. Ce qui sert wana zu décision ko lobake non. Ngai na osambela te yende mutu ako perdre. Mais ngai na o perdre te. Nzamba o perdre. Mais bino ba bino bandakisa pona biso to landa nzela pa na bino. To za bandakisa. Mais beaucoup mi ko sala ba setup. Et ça la bongo. Ba ni ba vidéo. Ba vidéo. Vidéo wana journaliste le kanga bien. Yon pasteur moko ya pays mo na bosani kombo na ye ba kotsela ye mwana moko ya muke na bureau baloba ke a violé po azaka na masse ya bato ebele po bakitisa bato wana eza ba distraction journaliste makambo eza ba distraction. Est-ce que wana nde penze eza important o to kolobela ngo journaliste yo go to sana mission te to na Congo to fonctionner ndenge nini yo kananu te to tuna yo journaliste avo ya ko sanga mission lia kindenge nini oliaka 3 fois par jour 4 fois par jour yo journaliste ya mi balé journaliste bana ba tanga condition nini te ata confinement to na confinement ba tanga condition nini ba tanga condition ya mi balé transport na biso ezo pesa mandenge nini efuta makandenge nini oyeke na Congo muta tchaka prix na ndenge nini. Journaliste tous à la sincère. Pourquoi aux Congolais, Congo est au fingama, Congolais a comment le pays muso kwa ndeti nyama, le quoi la bololé, Congolais comment le quoi ndeti mutumo ya mabei. Congo est un mboka kitoko journaliste. Merci beaucoup papa. Comment Congo est ça ba étranger ba riche ba kolombo ba comme ba pauvre. Et si matin prophète Israël, question mo ngina tuna yo. Soki lelo ba fongoli na confinement. Ba lobi l'église et ko fongoma te. Pour na yo avis na wezali te soki balobi ba église efongama te ezaki nango ezali sini teke bakanga bato nyonso esengaka balobaka ke babloke ba église eza makambo tribulation mpo nalobela te mpo ekomama na bible te tribulation ezala parce que bible na ototango acte des apôtres babai nini acte des apôtres chapitre 12 eza avec mosusu mpe ebele balobi ke tribulation ntango esama na église baokanga bapaster baokanga bana na nzambe baolinga te bosambelaka. Vous comprenez très bien. C'est comme ça, tribulation et angwana. Balingate bat basambela.
tant mutu akomi koboya nzambe ngo lakisa nini azana Satan. Nga na vie na nga mutu apengwisa nga azate journaliste. Nga na vie na nga mutu aboyisa nga nzambe ata chenga munduki boye vome boma ngai. Nga na servi diable mukomo ta ba piko vaccin. Hein? Te na boya ngo na boya vaccin. Ese nga na obela. Ba pika mutu vaccin na bit. Pe vaccin yo ka journaliste. Tant ba bi vaccin. Vaccin na zo na bomwa na l'action vaccin ba betanga na bomwa na zo ikokate. Yango mte sungaka te. Ti lelo na zana ngo. Na kakta vaccin na ndako. Na l'action yo. Les pommes ezani ta ba pesi yo vaccin. Faut apesa pe mukandati. So bino apesa bino ka bana bino ba ka ko na lupango apesa ka mona vaccin ba pesi mukandati. Bon après 3 heures du temps, 4 heures, 5 heures du temps. So apesi retour. Mais tous à sincère. Vaccin ngolo banini bazui malade ba ok transmettre yo. Likola microbe bengala microbe musu ke tu na docteur a biso microbe bengala microbe musu. Vaccin wana ba lwage ba ozwa ni mala ba ko tsa yo. So ngana zo bela te siko na kolinga ba ko tsanga malade. Tolo basikoyo vaccin wana bazo longola maladi bazo pesa biso signe de la bête. Hein? Na vaccin bazo pesa biso. Hein? To longola ba longola maladi za wana me ba pesa signe de la bête. Bango ba comité que za signe de la bête. Bango ba lobi vaccin wana eza pona oza eza anti maladi ona ngiko tanga kombo na ngote bango nde ba kombo na maladi wana. Eza anti. So maladi wana anaza posa tanga ngana tanga kombo ya Jésus Christ ande na ko tombola Jésus Christ journaliste. Christ nda sali kolona nyonso. Jésus Christ. Eloko wana c'est important. La pandémie eza coronavirus. Ah, wana c'est bon monte que tanga na Ephésiens chapitre 1. Hein? Bana nzambe batanga Ephésiens 1 verset 20. Baba ke kombo nyonso ko ya kombo ko ya na présent. Na kombo ko ya na avenir. Eleki kombo Yesu te. Même secret présent ou secret avenir, kombo Yesu zali kola ba kombo nyonso afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchiront. C'est ça journaliste. Les problèmes c'est que ba opesa ba tout vaccin on par rapport ya ko arrêter yango. Hein? Et si on écoute un mouton ozwa ngo te mais dépend ba trouver malade qui c'est malade te comment ba opesa yango vaccin. So et comment ndeni ce que ozana vaccin te otambola te na nzela. So ndé mpayezo otala ozana malade opesa vaccin te akota te bakangi ndako. Siko mabeti. Au moins te comme division. Dès que tu as fait l'émission, il faut un vaccin. Si tu as un vaccin, tu as un vaccin. Au contaminé, est-ce que nous avons abattu les journalistes? Azazoba, abattu les problèmes, c'est même cache au bois salon. Jean Moutou a peinture na mire, ala ta cache ni na, oga sur la couleur et kotaka. Obi ke kan étouffé bato. Ba pe ma sou bien té. So ba pe ma bien té mais tu na liwa. Les problèmes les journalistes les problèmes ezali to ba bien Bible lobi clair sur l'Apocalypse. Apocalypse mta sur le terrain ba doit wanga na te. Ba pasteur moment yango to sala bomo. Comment pasteur bazon ndima ke ba kanga ba église na moment ba pasteur ba bi ke nzamba bikisa ba maladie nyos. Comment ba pasteur ba mi ba mana ba msu apesi ba prophétie bo chamba mandala la. Ba msu apesi ba prophétie bo tanda drapeau mboka. Ba msu apesi ba prophétie ya suki. Ba msu apesi ba prophétie etika ba mele sa mai bibembe. Nyos ya prophétie luku ya lukuta. Na yoki nzoi moko bimi kuna zo boma soki nzoi. Et comme si na nzoi. Wana web. Obazo lo belango na video soki nzoi moko bimi so na mboka nini kuna zo sa bat mabe. Nzoi wana le ki Jésus Christ. Nyonso on ezani diable azo linga paraître en personne. Journaliste boza la pré poser diable ba question ngam na tina ko za journaliste c'était hein. Pour ngana kuta na été. Ngai diable akuta. Ngai na za déjà enlevé. C'est là papa. Yo ndam to poser diable question. Oh mais so okota lo ezama kama journaliste c'était ezama kama nde otambola bien. Moya otambola obanga nzambe. C'était na ngana tambola. C'est ça là. On ngana yebite bongo na texte ngena na tester. Mais olobi na ngana musala ko tuna diable ba question. On met ngana lobi na yo par rapport aux journalistes. So les ayote ba collègues no ba tuna diable question. Ba tuna ye. Na bulendenga. Ngai yote. Biso ndimela Jésus Christ comme un sauveur. Merci beaucoup. Na bande ko nyonso o batolanda biso na bosanité papa Edouard Mani na bosanité mama GH na bosanité mo papa d'Alliance. Papa Edouard Mani hein asambelaka. Papa Edouard Mani asambelaka. A se repenti ye na mwasi na ye na ndaku na ye. Ba ye banzambe bazwa tanga kotanga Bible. Batanga ka Bible. Et voilà, batanga ka Bible pe ba méditaka ngo.
wana c'est important parce que baninga na ye baza na mbongo bakufi kuna na poto bike bato poto babanga bamusu bakenda ba conseil ya mutu wana to tanga komona epete bakenda ba conseil ba conseil mo le kai na kuna to ana mutu wana posa ndene ya bongo la motema za ennemi na ngate ana posa ndene a se repentir andi na Christ comme Seigneur eza malam na place ya embela mukila embela siko nzambe diable alingaka ni adora obi elo ni ba wemela diable na nzambe na lola ezali kabo adoration c'est ça so comment ba ko adorer diable ba ko adorer mutu akela bango apesa ba vie c'est Jésus Christ ba adorer nde nzambe mutu wana ba concert na bato ebele bazali kuna bakufi OK bato ebele bakufi bato basala ba combo osali kombo na mokili na lola kombo ezate amen na place osa la kombo na lola oza kwa zieke ya binzambe souviens-toi de moi oui mais siko bato ebele na moment oyo batia te belembote mais lelo ba ya on a ici bato lelo ba se repentir ba kangama na nzambe ba comprendre tant tozali ezate biso ba pasteur to komelo omoko journaliste biso ba pasteur to komelo omoko to kotele maso to kufa église au kangamate à monde entier église fait fonctionner bon bino kangi be église bon so dimanche comme quoi lundi bon comme ça dimanche là jour à lycée quoi il y a lycée quoi Christ c'est quoi ma belle sans à Christ banzambe boni bana mikuwa na bango na tom mama azana tom natangelo bako tangako ya poemite bana jangen azana tom nani jangen azana tom nani osuso nano oyo akite taunda azana tom nani suba bouddhiste bana tom ba chinois bele ba buddha bana tom mais Christ corps na ezana tom te a c'est quoi abima vainqueur so nzambe ni na banzambe na bango so c'est quoi te jouer tous à la sincère Jésus a dit toi lobby je suis le chemin la vérité et la vie a dit toi lobby venez à moi vous tous qui fatigués chargés je vous donnerai quoi du repos à part Christ et ça n'a pas dans la jeunesse les obéis et beba ba tiens ba foot ba concurrence entre Messi Ronaldo Messi Ronaldo Messi ba distrait ba jeune na ba football on est diabolique satanique ba jeune ba comme distrait ba comme robet ba Paris foot pour nini ko sanga mbongo jeune abosani classe a comme Paris foot a gagné mbongo akenangwa jeune la place à se comprendre que ça jeune à venir à les apona ba jeune yo ça jeune ba le jugement te yo ça jeune au moni journaliste ne biselo moko na société mutu aza songi ba sepelaka na ye mutu alo ba affecté na société ba sepelaka te oza yo journaliste bo sala musala makasi penza makasi na kata ba chaîne oyo mais oza salaire mabe mais ba tukutu ba sala musala makasi te mais ba oza salaire pona nini po sana eloko nzambe pona nini po lingite okoma eloko satana et yango na ebisi bana na nzambe nyonso ba jeune surtout jeunesse lève-toi dans un temps Joël 2 verset 28 29 abi dans les derniers jours je répondais mon esprit sur toute jeune vos fils et vos filles ils prophétiseront mais diable a pas utilisé na temps ba jeune ba pédé ba sali ba jeune ya ba lesbienne ba sali ya bana basi jeunesse à l'élo ils a fouti mais je dois avenir à l'élo ils a ba jeune ba viande si ba koli ba komi ba kubi faut batika et si ba komi kolo ba continuer tiwap yo ba jeune l'élo ba otanga ba classe faut ça ba société malam misala bande na biso basaka na poto kuna journaliste pour azwa mes fils ke mbongo oyi musala nza musala ndenge ni et ça musala souffrance o banda botama na Kinshasa sala ngote mais na poto ça yo si mundela otika la noir bureau asa na bureau yebisa ngai noir nini na France kuna asala na bureau o mundela tikela e place prophète Israël papa Guy Mavungu na Paris abaki na tuna question oyo na bandeko nyonso oyo bakotaki concert ya ndeko na biso wana lelo ba misu bazo souffrir eloko nyo kolo bana bango pour lelo bazwa guérison par rapport eloko basala ko na se ignorance bon tant mutazo vivre lokola nyama sala kama nyama mais tant mutazo vivre lokola esprit asala kama esprit les pommes ça que tant mande fo bimio o komi responsable ingolo bake tika ba black Paul alobi tant nazali mwana muke na wana olata mabata na ko olata sapatu te na lati mabata na ko kanga sentir te mais tant na ko mukolo na ko kanga sentir tant de mande fo bimio boye okoli okomi de mukolo yeba bien nini ko se comporter ko la mukolo pour pe éducation na avenir na bana na mwasi na yo na bana na les fatigue génération l'autre dans les dieux d'Abraham d'Isaac de Jacob et la génération te yo politique génération généalogie na yo ya vie na yo so comment yo mukolo déjà beaucoup na ba 50 quelques ba 80 ba 70 ba 60 ba 40 quelques ba 38 quelques mais ozo kendeka o chaka o sala boy est yo âge na yo mande fo belé boy
Au moins, tu es comme Moukolo. Les jours comme homme, pourquoi pas besoin de dialogue qu'on a Kobi na obi na bossa moi sinaote. Ba papa belé journaliste olanda boy. Ba na dialogue te na basi na bango na ndako. Ba na dialogue te na bana. Est-ce que papa moko azolanda et ça soit de temps na aso na mo na boti ba kima nembango. Ba sa ta croche. Croche atongo. Ba salango. Même atana moi sina. Na kati ndaka koma gorine. Na kati ndama koma ka ilik. Na kati ndama koma ka lion. Siko libanda ndazo kendo bina. Akendo bina ba obini saka tata mukolo. Asala ka boy. Ye tata mukolo. Pe azobinela nani? Abinela nzambe te. Et ça berrer na bango. Yango monike liwe beti bango. Mais soke zalaki ke ba eko kumisa nzamba ko épargner bango. Journaliste na mokili tozana batumi balé. Tozana nzambe, tozana satana. Misala satana ezali pe monanaka. Osona biso ba africain to lobela kindo ba minde ba lobela ka science occulte. Yango na tant tozali journaliste mutu nyonso oyo akufela ndeko na ye. Mes condoléances d'abord. Ya ibilo botikali en vie, bo se repenti, bo kangamana nzambe. Pe bat musu ba na ba mbongo journaliste. Mbongo na bango etaka po sale la satan. Mais po sale la nzambe te. Ezalaka te journaliste. Parce que mbongo ana ndenga mabe. Yango mo le temps o to komeza temps o mutu nyonso o azolanda nga en direct. Azong sa vie na kati ya Yesu. Bible lobi o gagner nyonso mokili mais âme nous a la perdu. O sale loni. Bible lobi chercher premièrement le royaume des cieux. Net yo zaboy. Bato wana bakufi siko ba compte bancaire etika ba mbali mususu ba rappeler ba mbongo na ba basi na bango te abomba compte bancaire moi ça y ba te siko esu ka ba banque wana ba bénéficier nango ba bancaire ba bénéficier nango mais nzoka faut tango bombi mbongo na banque faut ebisa ta mwana no ebisa ta moi si est très nécessaire ba veuve ba combien belé na poto ba combien belé ba orpheline ba combien belé siko ba kende wapi la raison pour laquelle tango ça li camfose à la conscience faut réfléchir avant porter acte. Bon balola munoko na yo, baba kuta faut répondre muto aza mukolo, faut balola mukolo no ata 7 fois faut répondre. Mais siko bango ba kei concert. Concert e boteli bango nini. Tito za la sincère, concert wana memini. Et memi elo te. Mais ba kufa ah voilà. Na bandeko oyo nyonso ba kota conseil elo wa mutuya soki lelo ndi bazo bela bazo souffrir bo nini ko koloba na bango comme conseil. Ba fongo la Bible batanga Jérémie 33 verset 6. Mais la Bible batanga Psaume 53 verset 3 à 4 et sunga bango bafunga pe Bible batanga Jacques chapitre 5 le verset nango 14 jusqu'à verset 16 et sunga bango so batangi Bible pe ba bondeli pour la bango même à distance to pe ça numéro téléphone ba benga to bondela nzamba sunga bango mais liwa mutama sumu nzamba sepela na ngoti nzamba sepela na liwa mutama sumu te ndenge bakufi wana saba ndima okebite bayamba Yesu te to bayamba Yesu te ah. En tout cas, ils ont une déception ma casse pour en faire un mbimbezi libango. Merci beaucoup balobi oyo ayebaki akotaki esika wana na conseil wana likolo ya bisenga mokili kasi leka na kobenga ba verset yango na ba pexi pona ngana ba tika verset moko Romains 19:10 soki pe otangi yango eza tellement important par rapport na verset wana lisusu mingi kolobezalité bino bandeko ba oyo nanu bondima Jésus-Christ comme un sauveur il m'aura pasteur ezali wana bobenga ba orienter bino prophétique ba orienter bino na ba prière ba orienter bino nyonso o bozali nango bosenga balobi kobongo la mutema eza nango te o uta likolo o koya o bamba na pute eza nango facile comme bonjour minga kolobeze papa lis question ya suka ezali proposition nini bino bozozwa basali ya nzambe baza ko fongola bato par rapport au yebi osali prophète osali pe ozwaka eloko nini o ezoya bana nzambe ba se préparer ba bongama eloko ezoya bana na nzambe eloko liboso na bingisi ba pasteur nyonso to sangana toza corps de Christ comme elo moko ba pasteur nazo benga ba o ba bungi nzela te ba yebi nzambe voilà ba pasteur ba charismatique wana voilà bazala na biso to sa comme elo moko ba pasteur ba bungi nzela ba simba ba kise ba msu bana kindoki ba msu bana magie ba msusu bana ba blora bokoko ba se repenti ba tikango ekoporter nango eloko te batama ki ona pe ba se repenti ba bonga ba tika yo porter lo te problème na biso eza boy na makambo ba ocha ba loi ba loi ekolusa ndenge nini avant voyager et comme quoi ndeti faut ba peso vaccin c'est ça avant zwa visa faut vaccin avant banga jona musala ba tuno suzana vaccin to vaccin te parce que na ba pays mususu Europe journaliste
bato déjà bazwa vaccin wana ya pis hein eza ndeti bamboka ndeti ba Suède ebele ba Suédien baza ba vaccin ya pis déjà na nzoto oh wana c'est ça donc baza ba vaccin de la ba pis wana déjà ba baby déjà donc ba baby déjà ba boy kobeba wana ezaka lisumu ole obebi na lisumu sing parole pa nzambe nzamba osani alembi siko lisumu wana eza ya pardon te lisumu wana ndeti ya marque de la bête 666 ezanga nango pardon et lokola otikala ennemi ya nzambe ya libela yo penza zela en fer ezo zela moto en fer eleki ya réchaud eleki ya mbabola eleki ya fer eleki ya courant ya makasi koleka oyo babwakaki Meshaki Abednego Shadrach wana eza pe lufelu pe eza éternel mais na courage oyo tokende kuna mais na sengi na yo kozwa ngo te po o vivre na ngai toke no paradis lola ozwa Relushaleme mboka kitoko mboka na mawa ozwa Relushaleme o couple muloba nalinga bino mingi bato basimba nde nzembu na Congo biso ba congolais ba musicien makasi ya solo couple muloba bato wana nde bayembi penza nzembu na sincérité yango wana na sens wana yango ekoma ke bana na nzambe toke na moment mo dire ekoma bien bato bana mbongo bana ba facilité osala ko tusoma mituka kotambola ko voyager bato bazwa vaccin so ozwi yango te oza test pe na avion te poza test avion toza pilote foza na vaccin so qui eza bongo en tout cas to se préparer Jésus revient tozela enlèvement ça parce que événement monsieur salama enlèvement c'est salami bana nzambe se bakendaki ba événement continuer ozomona na sens wana wana biso to préparer pour l'enlèvement mais na tant tozali ba biso ba que non mikanda vo fongo l'église faut na mikanda no ordre eza nango l'état fingi na été ya pe l'état ça lisumte c'est normal faut babi Jésus ba laxé mbongo tu ya nani babi ya kaisala pesa ya kaisala ya nzambe o ya nzambe so pasteur fonctionnera na mabela l'état sans mikanda o sala kamabe pasteur fa futa pako pasteur fa na mikanda na azala reconnu na sens wana pe ami balé ba pasteur o bazangi ba église bino ba toto lancer biso awa toza na église mais toi ba locataire batumsu bazawana bazana mbongo ba pe beni ba weko sombela église même endroit o tchelembo na mutema nzambe nzamba abosa na même na tango ya jugement oyebi saye na salela go na salela go boye nzamba pambole yango na sengi na ba pasteur to comme eloko mo parce que toza eloko yo ba o viser minka ba pasteur po a journaliste na biso bien que ba pasteur e comme église rezonga tikote bazongi na école bazongi na no restaurant na bilo mususu na football mais église ezela église rezonga te c'est-à-dire bato oyo bakozongisa corona akoma pourquoi na ngi otanga te akoma sikoyo église nde ekoma te non na sens wana te biso église photo zala bapesaka nzambe repos te journaliste yo kanga nzambe opesa repos yo nani opesa pays nini opesa nzambe repos tant président des États-Unis a prêté serment bani l'Éternel bénit les États-Unis d'Amérique c'est ça ceux qui muto opesa nzambe repos et a péché na Congo surtout eloko wana esalama te biso église to fonctionner to loba bongo te pona mbonga mabonza te bongo mabonza te biso to loba pona bana na nzambe to te bana nzambe ba Jésus Christ na sens wana. Merci beaucoup balobi bato bango bato telemela ba fongo l'église po bana nzambe bala la pongité bana nzambe ba demeurer toujours na parole de Dieu. Merci beaucoup na pesimbo te na papa Guy Mavungu na Paris prophète outo ki okoma na suka opesa numéro de téléphone pe opesa bana nzambe bilei o balea kapo ngai na clôturer émission na avant to koma na suka journaliste ngana lobelo mo nzamba lobelanga mi sur soulèvement soulèvement fait salama na habité so na Congo to na mboka nini mais na mona soulèvement ça ma partout soulèvement les apona bien bana nzambe babanga on te to mona soulèvement babanga te ba kopaka apona bien ya bana na nzambe pour na moment yo Jésus Christ père osam sana sur le terrain l'ange wazo benga esprit na ya kufa wana kombwana aza sur le terrain ça ya musala ba journaliste et ba pasteur nyonso to telema to bondela et na saluer tous les pasteurs au ba sala la nzambe na bosolo numéro ya bosel na nzambe le prophète Israël mbam ezaboy ba prophétie nyonso ba koyoka ba kipango te ba yokango te ba simba o etali écriture biblique soulèvement ngala zo lobela eza bible lobi na Jérémie chapitre 29 verset 7 cherchez le bien de la ville to luka bolamu yamboka na sens wana yango na moni ke nzambe asunga le pasteur mukuna na bitumbaza na ngwana nzambe asunga ye apese makasi azana bitumba zo bundanza aza ndenge ya lobaki amemi charge ya mboka
azobunda ke nzamba sunga ke mboka na biso ekene na développement nzamba temisi pasteur eza pe mabete na époque nzamba temisa kutino ayo temisa pe mukuna ya pe bango no soana ba sala nzamba nyo to lancer ba sala nzamba ba religieux ba o ba mema mboka na vie ya mabe ba o ba lia ba mbongo o ba za corrompi o ba sama kama mabe pona mboka ba pasteur ba lata école pastorale ba religieux na bisi bango ba ndo kufa mongo so ba se repentité po nzamba linga lisumu te alinga pe souffrance te na sens wana eloko nzamba sepela te yango wana numéro na nga portable ezali plus 243 90 77 87 672 plus 243 90 77 87 672 soko benginga ozwanga directement na kobondela pona yo nzambe aosalela yo yo mutongo zwanga susu plus 243 98 99 25 13 plus 243 90 77 87 672 mais nakolinga to sala prière mo pe bat ba recevoir Jésus-Christ parce que tant ekomi pena malamu te bat même na musika bako yamba pe Yesu ba yamba Yesu to bondeli ezamba ko sala mais tozozela ba fongola partout dans monde église et makamno sezonga no normal na sens pas bat muso akomi ko banga biso to balite biso so ni pasteur oza basini ngabite ezama kamba apocalypse babite ke Yesu ayembala moko lelo te eza bongote. Priez pour na bana nzambe ba mesana ko lia bilei. Avant to bondela na kolinga to sala prière oyo ya Romains chapitre 10 verset 9 10 voilà. Romains chapitre 10 verset 9 dit to tangi yango si tu confesses à ta bouche. Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Yom tolingo dans la sauver, au sein de la prière oyo. Et ça, on va chercher premièrement le royaume. Le royaume, c'est Jésus-Christ. Loba kolo Yesu. Nae pa na yo. Limbisa masumu na ngai. Lelo. Nazwi décision. Ya kondima yo. Na motema na nga mobimba. Lokola mokonzi. Pe mobikisi na ngai nazwi décision ya kondima yo lisusu na motema nga mobimba nzambe tata asekisaki Yesu kati na bakufi ngai na biki masumu na ngai elimbisami nakomi ekela mwa sika makambo na nga kaleleki ya sikeye a partir ya lelo naza ya satana te naza ya nzambe vie éternelle epesami elingai nakomi mwana nzambe molimo na nzambe tambwisa ngai natamboli nga moko nazwi solution te mais yo tambwisa ngai na kombo na Yesu amen nabondela siko mpona yo mpe mpona bato nyonso baya bayobela nabondela mpona soki oza malade soki oza na problème oza na likambo etungisa yo zala na kondima. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nabandi ko prier likolo ya mutu nyonso. Yo mutu oyambi Yesu. Christ atambola na yo. Molimo mo sant akamba yo. Christ afanda na nzoto na yo libela na libela. Naza ko prier pe koloba que miracle na Nzambe simba yo. Yo mutu ozobela. Yo mutu oza na problème. Yo mutu oza na ba problème pe oza ina ba nkamuso gi soki yo tungisa yo. Na lobi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien lobi, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tika miracle kota na nzoto na au nom de Jésus-Christ. Guérison kota. Na libéré angelou na Nzambe. Que l'ange Gabriel a sa musane. Ange Michel a sa musane. Avant na ko bikisa batu kombo ya Jésus-Christ et kotaka partout pe memaka vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, miracle kota na bandako. Seigneur ba o ba confesser na munoko na bango. Tika masumu na bango elimbisami. Tika bo moya seko ekoti. Na invoquer makila na Yesu. Pour te longi Satan à cause le sang de l'agneau. Que makila ya Christ e ganga la bandako nyonso elandinga en direct. Et sala musala na ba vie abatu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour obiksi batebele. Merci pour masuma batelimbisami. Merci pour cette grande chose. Na bondel pour le monde entier mobimba. Na prier pour la prêteur de la République. Na prier pour la homme de Dieu. Na prier pour la banane ensemble. Na
na prier pour les militaires, na prier pour o ba yebi nzambe te ba bongo la motema, ba o ba la magie, ba la mensonge, ba la esprit impudique, zambe na bikamo, tika ba se repentir au nom puissant de Jésus-Christ. Biso toza prêt ya ko témoigner Jésus-Christ. Toza prêt ya ko ganga que il est le roi, le Seigneur des seigneurs. Yonde mutoza lei olonga na croix ganga que tout est accompli. Seigneur notre Dieu, car momo te pesa melinga apa kombo Yesu. Que na kombo na Yesu tous genoux fléchiront, toutes langues confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur notre Dieu, na pesio merci, na o sali, merci, na bénédiction, na merci, na restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tolobi amen. Amen, amen, amen. Bana nzambe nyonso topesi bino lisusu mbote. Merci na fidélité na bino ndenge bolandaka EHP Media ovandaki otaki kolanda ozwi yango hasard te ezali toujours parole de Dieu oyo baleki na kolesa bana nzambe tolekaka na kokumisa toleka na kopambolaka mosali na nzambe oyo main fois avandaka aya toyambaka ye l'air nyonso alekaka na kopesa bino maloba oyo motuya. C'est ça. Oui, oui. Comme église, comme on a dit, église pentecôtiste prophétique, la parole puissante. Nzamba sala biso grâce tozoa personnalité juridique na biso na mikanda l'état biso na mabela Congo to fonctionner penza na personnalité na arrêté ministériel to anango déjà nzamba pesa biso elo biso to senga kala nzambe apesa église mabele lopango yangwana lupango o so mutasali pona nzambe pona église nzamba opambola mutu wana parce que okota nelo pe ya valet ekota pe na pri ya lupango so osali pona nzambe nzamba opambola na place opesa bilo no na batu oyo ba epa nzambe ekoma te na batu mokili na sens wa bible lobi bomba mbongo no likolo po banque ya soleza ya lola na sens wa. Merci beaucoup touti ko yoka maloba oyo eza ya motuya maloba oyo uti ko bima kaskati na monoko ya mwana nzambe uti epai na nzambe na iloba oyo bapesa biso ezali biblia. Merci beaucoup na pesi mbote na papa Guy Mavungu na Paris na bosanité mama GH alobi mama GH bayi mama oyo amesana kosala ya malamu mpona bana ye na bosanité papa Edo Amani babi Ramani Kota na bosanité mon papa d'Alliance Mbambo na Paris na bosanité Gibi Kuki na Paris na bosanité pasteur Blaise Puti na Paris et sikatali bayi bango ba osala malamu ba yosunga biso par rapport na ba conseil na bango na bosanité mama Dorcas Aminata na Paris mama Dorcas Aminata na Paris. Merci beaucoup na ba conseil na bino obozo pesa biso na bosanité mama Aïda Dimbu na Paris na mosala malamu obo sala pona biso na ba conseil na bino bo pesa biso na bosanité Sœur Charlène Nzazi na Paris. Merci beaucoup na ba conseil ozo le kana ko pesa biso. Merci na bandeko nyonso o balandaka EHP Media. Eloko moko na ngina beta moi c'était tozali na likambo moya maweze ko tungisa biso bana EHP Media na on fait lina maison de l'espoir élément bomona ke utaki koleka par rapport ya ndeko na biso to bandeko kolandela ye soin ndeko wana asali susu na biso te ndeko wana kombo na ye Deborah akufaki Deborah totaki na morgue ya Mutombo Deborah ezo senga $1 na yo $1 na nga $1 na kuno soki to sangisi yango ekopesa biso makasi ya koleka na kokunda ndeko na biso Deborah mingi ya kolobezali te tozo senga toujours lisungi na bino numéro na nga ezali wana oyo kobenga oyo koleka na ko contribuer muke pona maison de l'espoir pour teleka na ko kunda ndeko na biso Deborah esika tokoki kosomba cercueil tokosomba libulu pe esika nini tokokende pe na mituka oyo komema biso esika tokokende kotika ndeko na biso Deborah na pesi mbote lisusu na papa Edo Amani $1 na yo kokoma na bosanité mama Dorcas Aminata $1 na yo ekokoma na endimi na mama Aïda Dimbu $1 na yo ekokoma. Merci beaucoup na pesi mbote na mon coordonnateur Ekibumba na bosanité mon réalisateur caméraman Polgar merci beaucoup na oyo oleki na kosala pona biso. Merci na pesi bana nzambe nyonso mbote balobi bon dimanche bye merci beaucoup.